Tokotala CGTV, maman CGTV, na papa Michel Mayabou CGTV, CGTV, Africa, Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. Bienvenue sur votre chaîne Congo Gold Télévision. Babi chaîne nous allons quoi ba chaîne nous sauter. Vraiment un botte na bino mingi ba internet nous besoin d'en partout dans le monde. Besoin mon akaka environnement na appel liboso à place ni naza vraiment liboso ya Corbia et si ka wapi to ye na cimetière a kotika nzoto ya mowo ya papa na biso na kombo ya Bernard Euka Basanga. Babi papa na biso abotama na le 12e mois 1946. Wana eza date de naissance na ye pe balobi mokolo o papa na biso atika kibiso ezali le 20 février 2021 à 19h juste. Papa, c'est son de la mouga. Je pense à l'hôpital. Je sens qui a à l'hôpital. Voilà la bannière de l'hôpital. La bannière de l'hôpital. Papa, je sais qui t'a maté. Ma confie des alaki. Nasema makasi nayo nage mangu sa moninga ko telema sa moninga ko sa makasi kanga lembaki yote liwa basoma ngote momesoma ngote Papa comme si la tinasuke Papa atala siliki na songa kaka atala siliki na songa kaka koma no kaka sika koma no kaka banda kana sensa ateli kama toza awa ndebo monde bazolela to kotika nzoto ya papa na biso na cimetière papa na biso Euka Bernard Euka vraiment azaki papa moko malamu azaki papa ya bana ebele donc moya kotanga nombre ya bana ezaki po bana mususu azaki bana oye aboti te bango nyonso bande ko benge kaka papa par rapport ya lolenge oyo papa azaki kozala na bango nde yango wana bozomona ye wana nzoto ya papa yango wana bazobimisa nzoto ya papa na biso bazobimisa nzoto ya papa yango wana
yango wana ezokatisa ezokende na demeure na ye ya suka esika wapi oyo papa a changé adresse ensemble na bino bo découvrir adresse ya sika ya papa euka oyo akomi nango eza pasi balobi eza pasi kokufela oyo aza très cher mpona bino vraiment esalaka pasi bomoni ba petit fils ba petit fille bango wana bazolela na bana vraiment so continue nanu kolanda ba image oyo Mutu eza likolo etala kuna.
Nani mokonzi? Yes. Nani mobikisi? Yes. Oyebi na etumba oyo ata mutu moko akoki kokanga souffle na ete. La Bible déclare l'homme n'est pas le maître de son souffle. Parce que soki tango liwa elobaki te non ekomi ngonga na ngai, on ne pouvait rien. Liwa ya papa epesa biso nyonso tu ezala leçon mpona biso bayeba tikali. Moto abikisaka moto eza nzambe, eza misolo te, eza hôpital te. Poete soki okoti hôpital ozwi bakisi, soki nzambe te okoki na okobika. Soki nzambe te soki nzambe lobi liwa elobi ke ngai wana na ye yango toyebaka biso nyonso tu mokolo moko tokokufa, kasi tokokufa toprepare liwa na biso, tokufa na masumu te po ete mokolo moko torégner ensemble na Kristu na kiti ya bokonzi bwa ye, po ete le royaume de cieux est approché. Bible lobi racheter le temps car les jours sont mauvais. Nikolo oyo tozobika eza mabe, suffit seulement botala mokili alire ekomi na yango. Moto nyonso tu soki otala internet makambo ya mabe ebele, bakalamite na mokili eleki ebele, maladi ekwei ya ndenge na ndenge. Sur le temps tobongwana po ete mokolo moko tokoya tokokoma esika oyo, kasi mokolo yango ebongi mpe topreparaka yango lelo. Mozalaki na likambo na moninga bongisa po ete okende na yango libela te, po ete moma epesameli biso tobongwamaka biso nyonso, tobongwana etika mabe po ete soki tokufe kanjelo mosantu wa nzambe ye oyo amemaka basali ba nzambe bana na nzambe na esika malamu akokende nayo akopemisa yo esika malamu. Nani mokonzi yango ezala interpellation na biso ata tozolela ozonga kasi mokanza nakona pasi ezali ata na biso azalaki moto malamu azali na ye moto mabe te, azalaki kosekana bato nyonso tu. Chaque moment ezalaki ka conseil, natikala komona ye abunda te, depuis bomwana na nga natikala komona ye te kasi abunda na moto aswana mpenza na bato te. C'est pourquoi regarder pensée moko piège na mémoire na ye, nakotika na pasteur asambela, asima ya kosambela ndeko oyo aza na likambo papa lutu to papa aleki to tata mwasi oyo akoki kozala na likambo e mwa fleur moko bobwaki nsima tokani biso biso tobondeli nzambe yawe nzambe na bombo nkolo na nguya nyonso mokeli na nyonso aza likolo na nyonso abongi na nyonso akoki na nyonso mosantu baramisati. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père éternel, pour cet instant. Zamba bilembo zamba bikama, tu as dit, Touta mabele, tokozonga mabele, Père éternel. L'éternel a donné, l'éternel a repris, Yahweh. Zambe na bomoi, tika etenkolo moli moya momu nambe ekende kope manakimia, Père éternel. Moli mo epe manakimia nzambe na bomoi. Tombe on nzambe, ezala jamais lié à kilte pour na ba okirtiste nzamba lola. Pour na ba magicien, Père éternel, pour na ba ngarisi mo santo na lola. Nzambe tombe o Yahweh, ezala garder na bange na lola mo santo na lola. Jusqu'au retour de Christ, Père éternel, ape manakimia. Pambola pe liboto itikali mo santo na lola. Bana ba maman papa na lola yo bondo mitema wezoki. Les consolateurs des âmes abattus, Père éternel, ils ont la bonne protéger, garder, bénir, Père éternel, libota wetikali. Il y a peu manakimia, libote pas mon amansu kanzambe. Et que nous savons qu'un jour, Père, ils sont peut-être colanda mon santo na lola. Olo na kat na mitema na batonzambe, esprit à repentance nzamba lola. Renouvellement intelligence, Père éternel.
pour qu'un jour to régner dans kolo sumasia zamba lola na tikinyo so na sela bokona nguya bozongi na sela bokona nguya zambe na bomoy ba accident mitambo nyango pema bongsa monde à ténèbres et dans la ni le sans effet protection na nzela makila na Yesu masia na kombo na Yesu wazali mokozi pe mo bisanso tolobi amen. Amen. Bon. Beaucoup petit frère Yuka Bernard. Ah. Petit frère olingaki ngai mingi na ningaki o mingi kombala bomwana na ngai na kai mosala boteka olandi ngai na kai na zo olandi ngai na ye na Kishasa olandi ngai bali mosimpe oboti bana papa ngai na yo to umeli mingi bisika nyonso na tiki yote otiki ngai te tozalika na yo na seplaki mingi na karaktere na yo lelo Nzambe abengi yo oh kolo juana jua lokumu natiki yo na maboko ya Nzambe alimbisa mabunga na yo otambula na esengo poso ya Yesu Kristo natiki mpe libota mobimba batila libota na biso o batikali na biso totikali biso nyonso na baaleki na yo na bana na batata mwasi nyonso tosengi obosa na biso te tosengi elonga contre baini na biso Nzambe tosengi elonga tosengi kimia na yo ekita epa yeuka akei na kombo na Yesu amen. Encore quelqu'un de s'exprimer, de Grand frère, Monsieur Bernard. Attention. Papa Mbote. Mbote, maman. Mes condoléances. Merci beaucoup. Papa Bernard Zaki nani pa na yo. Aza. C'est un tour, presque. Aza papa Leki.
Mais je le considérais aussi comme le petit frère de mon père, donc comme un grand frère. Et non seulement ça, et on dirait Moutaboko Lingaï, parce que ma mère était décédée à un âge très jeune, à 3 ans, et Zuzalaka Kofanda est papa. Alors, Totikalaka Naye, comme papa Balakite, Tuzaki Nan Kofanda Naye Ndengwana. Pourquoi je garde encore une pensée pieuse dans mon moto? Parce que papa Nabiso a bandi Moussala. Talibosa Fanda Kinaye, Yewana na Pelzet Boteka. Batindi papa mutation na Ebonda. C'est Nadzoa, c'est lui, Moutoba Kende qui est toujours naïe. Papa Tiki Zoa Ye Kinshasa, il est toujours Mouto Azaraï Kotambanaï. Donc, c'est vraiment un monsieur qui n'a jamais na motema nangai. Voilà pourquoi même dans mes études, il a été beaucoup. Voilà pourquoi on a eu Koloba qui est étude par rapport à Moto Onganazali. Souvenir aux gardés, aux gangs, on a télémi pose au monde vraiment au lobana passi. On a souvenir aux gangs, on a monté mandi aux awana siko. Nauti Kolobana ok. Nazo zoene tiaya. Parce que tant waza naza mwa muke ye mutu mama akufi ye mutatika la kineti mama. Azolambelanga ko kendeli su musika ta ko tambola te. Donc akoma ki proche. Et non seulement ça, nako bisuki na betide nangai azalaki mutu munene na kat nango. Azalo bananga tu vas terminer les études et ozala mutu munene. Ce sont des souvenirs beaucoup à garder. En tout cas, les salanga passe mais bon non je le Mbotende. Mbote madame. Mes condoléances. Merci beaucoup. Toyeba et pas ya papa na biso Bernard to benge défunt Bernard ozanani. En fait, Naza Kokonae. C'est ça ce que Naza eu. Comme on a grandi. Donc, Naza parmi ma Kokonae, il y a famille élargie. Papa Bernard. Donc, chez moi, vraiment, il était un grand-père en fait, très excellent. Donc, qui me soutenait beaucoup. Par rapport à un moment où il y a des difficultés dans les cas qui n'ont pas. Quand j'ai perdu mon père, donc il me disait toujours il faut autant d'appétit, il faut autant de vie, ils ont encore, donc vie et la classe. Zambé, discipline, la vie, donc j'aimais beaucoup parce que tout le monde va soutenir ma casse, surtout chaque fois donc on a écouté le slogan on a bien le boga. Donc à chaque fois on a écouté donc absence de la minute et pas c'est un grand trou. Donc c'est vraiment un grand trou. Donc je ne sais pas si je peux comparer ça à quoi. Donc c'est vraiment un grand trou. Mais dès que la Bible nous dit, dans chaque circonstance, il faut toujours comme ça, mais on n'a pas le choix, on est obligé d'appliquer tant que chrétien. Donc c'est un peu ça ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour. Mes condoléances d'abord. Merci. Donc et pas ya papa na biso sotika biso papa Bernard ozaki nani et pas nae. Non, je peux dire qu'Aza Omoni Kindeko soke kole le kakana Kimasta soke kole le kakana Kindeko. Voilà mon petit frère, mes filles, moi Sinaye. Papa John. Papa John, ça c'est mon petit frère. Donc c'est vraiment un frère. Bisoto balisa mes filles, tout le monde en a bana. Et bien voilà. Il fallait vraiment accompagner. On ne pouvait que l'accompagner. N'a pas période de passion. Voilà. Ok, merci Mingi. Est-ce que aux gens ils beaucoup koloba et pas ya belle-sœur na bino mi fi o na minute aza inconsolable. Les gens na bisno tout hein. Bien sûr, ça la passe na museko yo ki papa azobela. Et on a toujours cet espoir-là qui est à Kobika. Mais tant que c'est encore plus dur. Voilà. Mais Azana Bisso, elle est chez moi à la maison. Donc, tu vas nous consoler puisque la vie doit continuer. Papa a Salaki Aye. Voilà.
Yé, Azana nous jeune, Azana Bana, il faut qu'on réconforte, il a retrouvé moral, malgré que c'est facile à dire. Mais, tout ce qu'on a. Si vous avez ndeko na mobile papa na biso John on a minute a remplacer papa ya ndeko na biso Mifi okoki koloba nini mpona papa John okoki koyebisa nini mais tango olanda nini oyo mais d'abord premièrement mes condoléances nabengaki dernièrement tozo solola il doit être fort c'est ça yende seconde mutu atala na sema Mifi il y a des petits frères ma petite sœur il y a Mifi c'est lui maintenant qui doit essayer un peu d'encadrer tout le monde. La tâche ne sera pas facile, mais Naebi, c'est un homme, il va faire ça. Voilà. Okay, merci beaucoup. Bande qu'on a biso ba aussi en Angleterre vraiment moko ya bana ya papa na biso uti kotika biso na Kombo ya Bernard papa na biso maman Mifi mes condoléances d'abord. Merci. Bon, maman Mifi toyebi ke eza pasi ya ko bungisa oazaki très cher pana yo surtout papa eza moi pasi mais quand même okoki kota la caméra na biso soso za loba koloba mo ya ko adresser na bande konyo surtout ya famille ce qui moi ekozala. En tout cas naza minga oloba te eza pasi so ina ne koyeli yo te oyeba pasi wana te. Mais la mkola lelonga na yebi pasi wana na senti douleur wana donc elonga na oloba ke posa na biso ezalaka ya nzambe te so ezalaki mpona ngai mais nayaki kotika papa na place oyo te mais lekwa liloba suki ezalaka ya nzambe nde akokisi mokano na ye mais elonga na kosenga nzambe abatela molimo na ye biso mpe oyo totikali nzambe apesa biso makasi tocontinue vie tozala na bomoko bolingo kimia na bana oyo nyonso totikali yango nde eloko nasengi. Merci. likambo ya kotemoye ezali te nayebi ye banda kobotama ti kokola na ye banda mboka kuna ti kokoma tokomi awa tokovandaka ngai na ye tous les jours ezali likambo ya kotemoye te s'il y a quelqu'un oyo azalaki na ye très collé c'est moi et je sais ce qu'il me disait ezali na ngai na motema même avant que akata motema j'ai vu ce qui m'a parlé la nuit ezali na ngai awa na motema c'était le dernier message ayeli ngai yango na sens et esprit il faut salaboyo nayebi donc il n'y a rien à témoigner quelqu'un qui était calme aswa na te asirika même asiriki okoyeba te euka donc nzambe asali mokano na ye tokumisa nzambe il n'y a pas de problème molimo na ye pema na boboto oui bana mais bazali orofele te parce que famille tozali tokozana bango kaka ndenge papa azalaki papa mosusu ye oyo no il n'y a rien ya ke bana ba regretter et c'est la coutume africaine la coutume congolaise moto akufi mais la famille est là pour na kohériter na bana kota la difficulté ya bana passe na bango na boni tozali il n'y a rien à craindre de ce côté-là. Merci papa. Yaya na ngai. Depuis nga na yebi yaya na ngai wana na namona ya silika na mutute. Na namona swani na mutute. Donc nazoko kana ngate. Bo comprendre émotion na nazoko kana ko kana ko loba ngutu mingi te. Wana zalaki yaya oyo ngai. Yaya wana aza yaya kosude te aza yaya nanga oyo na ye bindenge avandi nga na fani na ndaku na ye na le na ndaku na ye merci pour comprendre l'émotion nanga mbote papa mbote mes condoléances merci beaucoup. Oui papa tongi toyeba est-ce qu'ils en a ba souvenir aux garder oui biso nani ozaki nani et pas papa na biso et euka en plus ba souvenir nini aux garder pour na papa na biso auti kotika biso papa euka c'est mon grand frère et bota tolandani ezali bosonga isimo
souvenir naza nango seulement nayebi ke aza mutu moko ya bolingo ye mpo naza na Kinshasa eza ye nasengaka ye te ayaki avant alandaki ayaki liboso nafandaki jour moko namonika atindeyanga biye namata Kinshasa naye Kinshasa mpe tovivre bien nazalaki lokola nazepa ya mama na papa tofandaki malamu ezala mwasi baboti bana lokola oyo ya liboso oyo boye toza biso nyonso naye mpe makambo ya klase esili nazwi mosala nde natiki bango komotambola un peu partout na mboka eloko nanotaka mpe nalobaka ye moko nalobi likambo ya kekanda nde mwa boye moto atomboki namona nanu te nasepelaki nazali na ye nazalaki moto ya kimia ye aza ndenge wana depuis tofanda nabotama naloba namona te ke atombokeli ngai agangela ngai apunir ngai namona te nyonso epa na ye eza asimplifie soki osali likambo aza motu malamu aza na à part en dehors ya ngai aza mpe na conflit na motu te aza na problème na motu te toute sa vie namona nano eloko wana te na comportement na ye atiki biso lelo mbe en tout cas contre notre volonté aza nano eyeli biso tovivre événement oyo na mawa nyonso on a tout fait afandi amoni mpe pasi na hôpital na basoin na banini baopération ndenge na ndenge nzambe moko aponi ke sentence ekweya ya ndenge wana atika biso akende j'espère ake kose repose amonaki miyoko ya nzoto elekaki nzambe abatela molimo na ye kaka biso mpe totikali nzambe mpe abatela biso soki toyebaki ye nanu te nzambe asala grâce toyeba ye malamu mpenza toyeba ye malamu mpo tosalela ye parce que mokolo na biso mpe kokoma eza malamu. Ok, merci papa. Moi, question mosusu yenga. Papa na biso autu kotika biso atiki bana. Ana bana ne komona mwana ne ya liboso lobi eza mama na biso mifi aza trop jeune. Siko bino etanke ba papa o botika lina bana oyo. Bokolo bana bana nani? Bana tosera bango bomoko bayokana. Bazala makambo ya boye te. Basala ba groupe te. Bayokana nde bakokoma makasi nde bakose consoler et consoler bango ya komona ke bazo vivre pe malamu bazo vivre na kimia soki mutu mbuma mabe eza na kati nde mabe. Les enfants on les a toujours encadrés toza toujours papa leki na bango oyo alandelaka bango parfois koleka papa ndenge azalaki comme je dis là ye po agangela mutu asanctionne mutu eza pasi nazalaki kojouer role wana parfois na tomesani toza na biso na bamesani ngai ndenge naza boye bayebi ngai malamu na sel moko na ngai bakose exécuter eloko wana tosengi bango moko bayokana basi bakomi bato bango nyonso ti mona suka adolescent eza te ce sont des grandes personnes bamesani mpe kolanda discipline na ngai tokobanda bien akozala mpe bien. Merci. Ok, merci mingi bami internaute. Vraiment tu ebiki bomona ibiso nde tozalaki na bino vraiment na cimetière. Non na mort, tobandaki non na la mort, après na mort tokendaki esika wapi oyo bakendaki kotika nzoto ya moyi ya papa na biso na cimetière. Après cimetière nde toza awa vraiment na résidence na esika wapi oyo bandeko nyonso to bana na ba famille na bandeko na ye esika bafandaki matanga esika wapi bazongi pour nous partager moi mai moi ji ben de consolation des alarakaka nde yango wana biso pe tozo continuer toujours continuer toujours kozala na bango nde toza a vraiment esika wapi bandeko nyonso to bakomi awa vraiment tolanda nanu ba image ndenge nini ekose passer awa na résidence na ye.
Je, wana basanya kinga we. Bali. Se répandre, ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, Seigneur Jésus-Christ.
bafungolaka pa babunda ava bafungola batiela pembeni bafungoli bato baleli Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV.